Bonjour, bonsoir, na peuple congolais. Wabino, l'homme de Dieu, le prophète surnaturel King Élysée, sentinelle de la RDC, lelo na ye lisusu tosolola na bana Congo. Pour l'amour du Congo, je n'aurai point du repos. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Bon, mon titre na ba petit écran na bino. Enfin, le Premier ministre est là. Et l'IDPS doit prendre la présidence du Sénat. Je suis la sentinelle de la RDC. Et j'en profite pour vous annoncer une très bonne nouvelle. La diaspora, maintenant, Molobelia Union Sacrée Azali, le prophète surnaturel King Élysée, suit le porte-parole de l'Union Sacrée dans la diaspora. Diaspora Mobimba, porte-parole de l'Union Sacrée Zalingaï, prophète Pati Mimbole Yayomi Zomi Yangoy. Tozelaki premier ministre. Le premier ministre, président de la République Fachi a nommé premier ministre. Qui est ce monsieur qu'on appelle Sama Lukonde Kwenge? Il est né le 4 août 1997. Dans le 77, pour Zoé Kabila à comprendre, na Jeannette, Baïbi 97. Il est né le 4 août 1997 à Paris. Azali, ingénieur en déformation. Il est diplômé en 1996 en chimie industrielle à l'Institut technique de Mutoshi, na Katanga bien sûr. En 2000, a commis à CDC informatique technique de l'information, PAK aussi c'est d'Afrique du Sud. Sama Lukonde Kwenge Azanani. Moi, je suis sentinelle. Na meme libino boyeba Azali Nani. Atangi na Université de Lubumbashi, Asali chimie, option inorganique et métallurgie en 2006. Le nouveau premier ministre Sama Lukonde Kwenge. Depuis le 3 juin dernier, c'est-à-dire en année Oyo, Sama Lukonde Kwenge, le nouveau premier ministre, Azalaki directeur général na Jekamine. Azanani Lisusu, ancien ministre de sport, sous Joseph Kabila Kabange, avant de démissionner du poste en 2015. Congolais soko yebite botika biso ba sentinelle, ngai sentinelle ya RDC na yebisaka bino masolo. Azalaki ministre ya sport, a démissionnaki na 2015, pona nini po ete batelemelaki o batolbengi na lopoto troisième mandat ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Azali membre ya parti politique Avenir du Congo. Avenir du Congo, parti politique Avenir du Congo, président d'Angozali Dani Banza, l'un des ambassadeurs itinérants et président de la République. Congolais, Tolingana, Congolais, Tosalabomoko, Congolais, Tolingana. Enfin, le premier ministre est là. Il est membre du parti politique Avenir du Congo. Il y a président Dani Banza, l'un des ambassadeurs itinérants, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. À Boyaki, troisième mandat, il y a ex-président Kabila Kanambe. Il a aussi milité au sein de l'opposition sous le leadership de Moïse Katumbi dans la coalition G7. Il a déjà quitté G7. Mais Azali, membre du parti politique Avenir du Congo, dont le président Dani Banza dirige. Oebozolo Barana, Togolanda Yangote, les chiens aboient, la caravane passe. Donc, le premier ministre est là. Et là, on a reçu le premier ministre, Ozali moins âgé que le premier ministre sortant, la Kissa Biso Moussala, peuple a besoin de sécurité, na Est, Nord, Sud, Ouest, centre et RDC, peuple a besoin de social, il y a peuple, Bandeko Bazana Nzala, Bandeko Bazako Kemba, Yondo Ali, chef du gouvernement,
osala musala peuple congolais asepela ozala lokola ilunga azalaki te kotelemelaka président de la république ozali na parti politique oyo nauti kotanga kombo avenir du Congo président na yo ezali Dani Banza l'un des ambassadeurs itinérants ya président Fachi 2 ans oyo otikali nango avant les élections février 2021 février 2023 na pesi yo longonia vous avez ma bénédiction je suis parmi les pères ecclésiastiques du Congo na pambolio sala musala peuple asepela le peuple d'abord banzela nzala bato balia 3 fois par jour na pambolio Premier ministre Sama Lokonde Kwenge. Son père fut assassiné en 2001. Joseph Kabila Mutaboma Papanaye. Soko yebino lisolote parce que tu as fait 30 ans à Mikili, 30 ans en Nouvelle-Zélande, 30 ans au Canada. Oyebi lisolo à Congo te, oh non, un kabiliste. Il n'est pas kabiliste. Martin Fayulu Azalaki député en 2007-6, qui était président. Est-ce que Martin Fayulu Azalaki kabiliste? Martin Fayulu Azalaki député en 2011, qui était président. Ce n'est pas Hippolyte Kanambe. Est-ce que Martin Fayulu Azalaki kabiliste? Congolais to lingana, Congolais to salabomoko, Congolais to simbana, to sikola mboka na biso, mboke kende liboso. Se kabiliste. Lolenge bozali koloba par-ci par-là, il n'est pas kabiliste. Botika o bozali koloba kawana. Ngana za sentinelle ya RDC. Porte-parole. Ndaye koyebisa bino nazali porte-parole. Ya union sacrée na diaspora. Le prophète surnaturel King Élysée. Bandeko nanga to lingana. Bandeko nanga to simbana. Nathalie Sibino qui est le premier ministre Oyo président Fachi a nommé. Lelo, ba Congolais mingi ba yebite. Ezali 39e anniversaire. Il y a IDPS. 39e anniversaire, il y a IDPS aujourd'hui. Je crois que c'est l'une des raisons président a nommé premier ministre. Alors, papa Tikabiso, papa, Saka Moué anniversaire que nous sommes des Bantous. Joyeux anniversaire de maman Oyazala Pembe na papa pendant plusieurs années, plus de 30 ans. IDPS, premier parti politique, 39e anniversaire, ya Muninga, faut pesayer yango. Anniversaire nange kepa ya mama Oyazala Pembe na papa Etienne Tshisekedi. Modèle nanga na politique, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yango na sepelaka mingi na honorable Francis Kalombo. Ayokaka sonité, okilesa ndenge wana. Alobi, modèle na la politique, c'est Vital Kamel. Mais pourtant, Azana Moïse Katumbi. Alors, honorable Francis Kalombo, courage. Mobala Zalaka ndengwana. Nga modèle na la politique, ezali papa Etienne Tshisekedi, na papa nanga Molimo Coutinho Fernando, aya meminga na lutte na 2003 jusqu'à ce jour. Alors, la PESI, autorité morale, il y a IDPS, le président de la République, joyeux anniversaire pour IDPS, a compris 39 ans, il y a lutte. Président intérimaire, il y a IDPS. L'honorable vice-président et assemblée, Jean-Marc Kaboundi, joyeux anniversaire. Secrétaire général, il y a IDPS. Augustin Kabouya, na PSIO, joyeux anniversaire. 39 ans, il y a lutte. Na PSIBino, na ba militant nyonso. Na oy bazo benga bino ba dialelo. Dialelo c'est biblique. Et ça ba éloge. Kosala éloge à mokonzi za mabete. Bosala ba éloge. Tomoni na tanga Mobutu. Sakombi nongwa sala ba éloge. Azalaki dialoliste. Abimaki ministre information na tanga Mobutu. Sakomi nongwa azalaki ministre information à cause de dialelo. Je suis né, grandi à Kin. Naza Kinoa yaki na bayene na 8 ans, 10 ans, awuti na Louisa. Mukete, Moussalam Passou, Moubindi, au Kinois. Non, je suis né à Kin.
Yayo Yango Zomi, homme de Dieu, écrivain. Tomoni Nzoku Eyo Baba, Azalaki gouverneur ya province ville ya Kinshasa na tango Zaïre, Dialelo, et comme ça kaye gouverneur. Tomoni lisusu, Mama Kalanga Zana Poto, Mama Respect, Dialelo, akomaka bourgmestre commune ya Bandana. Dialelo eza mabete. Ba ndeko nanga nyonso ya IDPS bokumisa président na bino Fachi eza mabete. Président Fachi alobaki na ba président africain bazo kumisa bino ba Dialelo bosala ka rien. Mais Fachi asali musala. Ba opposant politique bazongi na Congo. C'est Fachi. Liberté d'expression, c'est Fachi. Alors, bosala Dialelo, je vous encourage, suis avec vous. Bosala Dialelo président na bino. Toki toke na musique. Sankaraza na poto akumisa wera Dialelo na lopoto zali éloge la kisini ni tala na dictionnaire etalinga ite. Alors lelo na ye lisusu kobeta fete pona likambo etali président ya Sénat na ye koyebisa président de la République nazali prophète surnaturel king. Je ne suis pas un prophète mineur ni un prophète majeur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Bato ba mibenga ancien prophète mineur, pasteur, prophète majeur, ba ebi Bible était. Je suis un prophète king, surnaturel, président de la République. Pouvoir ba conserver Kayango. Aux ans 5 ans, conserver pouvoir. Na ekopé sa yo conseil président de la République en tant que sentinelle de la RDC, porte-parole. Il y a union sacrée na diaspora. Okoki jamais na lobby ango na zamusal na nzambe. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Okoki jamais couper sa présidence. Il y a Sénat na bahati. Non. Présidence à Sénat et Sengeli na membre ya IDPS. Kolala kolamuka cher, très cher président, avec le respect patriotique que je vous dois. Ezali domaine ya nzambe. Biso nyonso toyoka posa ya kolala. Mais pona kolamuka na se apongi oyo ka posa kolamuka ezalaka te. Président Yokanga, naza sentinelle ya RDC. Présidence ya Sénat. Pesa yango un membre de l'IDPS qui est fidèle et intègre. Okoki jamais kopesa bahati présidence ya Sénat. Hey, président Fachi. Président Fachi. Président Fachi. Okoki jamais couper sa présidence et à Sénat pour premier ministre à deuxième personnalité en Boka d'Abisote. Deuxième personnalité en Boka d'Abisote, président Sénat. Tobane Kobanga Alexis Tambo Mwamba. Mais maintenant, couper sa bahati. Mais non. Bobundi 39 ans. Bozu pouvoir. Faut pas conserver le pouvoir. Président Sénat, il faut que ça la moutuya, IDPS. Et que ça la jamais bahati. Président Yokanga, n'a serviteur de Dieu, je suis prophète, pas majeur, ni mineur. Je suis un prophète surnaturel king. Na sengi na yo, na polingo na nzambe, bo conserver pouvoir. Les anniversaires à IDPS, na ebia ngondeni. Na ebia ngondeni ni na sentinelle. Bo sengeli bo conserver pouvoir. Yango na sengi na président ya Sénat, face à la membre à IDPS. Et koko zala bahati te. Non, président Yokanga, na sentinelle. Na eko epanawelo kwa mutuya, bandeko nanga peuple congolais, na kosenga na bino, na oyo nyonso bazo leka, bolucha ba commentaire, bozo landanga seke bulinginga. Peuple congolais to lingana, peuple congolais to sala bomoko, to simba na main dans la main, na vision ya président, na kati ya union sacrée, tombola mboka Congo ezonga ndenge ezalaki. Congo ezonga ndenge ezalaki. Pe na kosenga na président de la République. Na betaki libaku na émission na salaki vendredi. Na lobaki John Numbi, mais non. Ezalaki nde John Chibango. John Chibango abundi. Joseph Akangiye. Général Munene abundi. Bakangiye. Yango nazo senga na président de la République. Général John Chibango. Na musal na nzambe na yeko proposer. Bopesa ye poste ya malunga.
abundi po na mboka. Général Munene, ye wana vandaki na exil forcé. Azongi, aza soda ya solo, bopesa ye poste à Malunga. Na beta ki libaku na lobby John Numbi. John Numbi, c'est un criminel. Il s'agissait de John Chibangu. Il s'agissait de John Chibangu et non John Numbi. John Numbi, c'est un criminel. Il s'agissait de John Chibangu. Général Munene, il y a un ancien président Obosana Bangote. Mais il y a encore des soldats en pico bunda na 98. J'étais avec eux na Matadi. Na Betaki Istolo, Musée à Bengani, Rwandais. Baye na Matadi, Bakuti Biso. Dieu donné Kabengele. Aujourd'hui, il est colonel. Na 98, Azalaki, lieutenant. Complice. Avion Ningo Kitana Matadi, Toche Nini, Batono essence, Bake Kitana Kitona. Mais Bato Babundaki, c'était le colonel Mississippi. Il a fait 20 ans en prison. C'était le capitaine à l'époque, maintenant il est colonel. Un ancien de DSP. Lui n'est pas un ranger. Azali force spéciale. Le colonel Paul Mavinga. Tozala Kina Bangona Freddy Akufa, neveu à docteur Omanga, hôpital Yolo médical. Colonel Mississippi à Bundi, très cher président. Paul Mavinga, aujourd'hui colonel, à Bundi, Azali Soda, le col à Joseph Kabila, le col à John Chibangu, et plutôt, excusez-moi, John Numbi, Azali Soda, le col à Tango Forte, Azali formation à 7 ans, formation à Kibomango, formation d'Égypte, formation en Israël, formation en Chine, formation aux États-Unis. Le colonel Paul Mavinga, pour que mu Congo baboko pesa ye poste. Abundi penza ko bunda. Paul Mavinga aujourd'hui à cause de la chef d'état-major général. C'est grâce Nzamba Sala Kananzela batu très cher président de la République. To sala ki repli stratégique. To kangi Kazangulu na Mitendi. Paul Mavinga, colonel Mississippi, babunda ba défendre mboka na biso. Babunda ba défendre Congo. Oyo colonel Mamada Salaki a défendre province. Soki na 98, ba Rwanda ba kota ka baboto la mboka président makambo za ndenge mususu. Tozana ba héros. Colonel Mississippi 20 ans pour rien à prison Utobima. Colonel Paul Mavinga, il y a sa rangerté, à sa force spéciale, breveté d'état-major, technicien d'état-major. Mais comme à Congo, basundo la bango. Et batu baye bakate, le na koye bisabatu. Parce que la diaspora batu baye koloba mingi. Bani koloba mingi baye bite Élysée à Salanini. Nga na servir mboka koleka Martin Fayulu. Na 98, Martin Fayulu a na compagnie mobile. Oh, babengi essence et baby sa mutu. Faut pas désintoxiquer. Martin Fayulu faut aller kaba désintoxiquer. Mais en 98, colonel Paul Mavinga a témoin, colonel Mississippi a témoin. Tosali barrière na Mitendi na Kazangulu. Tikeli ba Rwandais couloir zamba zamba. Barrière na nini na Otobengi na campus, barrière na Riflar na Kinoa, barrière basoda bakoti kuna tobengi na Njili Brasserie. Mais eloka kokamwa ba Congolais boye bakate te na kolobela bino vérité. Bana Njili bakenda bango moko te bakangi ba Rwandais babeti bango babomi bango non. Il y a eu une préparation. Na fongoli parenthèse. Année passée, Tomoni, Lamouka, il fallait passer la marche. Ce qui Jean-Pierre Bemba Gombo, président MLC, Alongonanda Kunena Gombe, Ayana Massina Te, Elinga ko échoué. Présence de Jean-Pierre Bemba, récite ya marche. Élysée que vous voyez, Obuzolanda, Freddy Omanga, Tokitana Riflar, Tokitana Njili, Tokitana Kingasa na Suka, Tosololi. Banguna Bazoya, opération Soso, Pesa Soso Nguba. Bana Njili to préparer bango. Ngana Freddy. Témoin.
colonel Foul Azawana, force spéciale, Paul Mavinga, colonel Mississippi. Tant que Batona Baye, Balie Pau, Balekimbeka Bakatui. Laurent Désiré Kabila Lobinini, 3 mois courant au Félé na Tchankou, 3 mois maille au Félé. A Bengi général Sikatenda, directeur général Yademia, Tindelanga ba élément mi balé oyo pona remercier bango. Bayamba biso président Fachi na Laurent Désiré Kabila mawa. To sololi to bimika kandenge to bima to ya to kotaki. Yango na longwaki na ba service na bango. To sauver mboka. Batu ba bundi colonel Mississippi. Colonel Paul Mavinga, Azana Kinshasa, ancien DSP. Élysée que vous voyez, nous avons sauvé en 98 la RDC. Yo komi mokonja mboka, kanisa colonel Mississippi. Kanisa colonel Paul Mavinga. Kanisa Élysée que je suis. Kanisa Ndekonabiso. Atika biso Freddy son épouse est là. Alors, le loyo premier ministre à Koti. Le loyo, bientôt beaucoup bimisa oba tobengi na lopoto, président ya Sénat, président naza koloba naza mosakoli. Pouvoir ba conservaka yango. Pouvoir ba conservaka yango. Président Sénat cause la membre ya parti politique mususu te kaka ya IDPS. Président de la République, c'est à vous que je m'adresse. Nommé ambassadeur. Basali mingi, wana ambassadeur à Kabila, FCCK chez Koufi, Tozana Union Sacrée, président de la République, nommé ambassadeur. Tozana Senga ya ambassadeur. Merci, naebi ke Oyo Kakanga. Na leka ki vendredi awa, naebi Sibino, bazo préparé na Joseph Kabila, rébellion. Dimanche, bomonde makambe salamaki. Bakata katanga bakei kokanga un camp militaire babengi Kimbembe. Nazalaki na Lubumbashi, na terre na Lubumbashi, na terre na Kasumbalesa. Naza serviteur à l'élote, 40 ans na ministère. Donc, comment bakata katanga bakei na Kimbembe babomi batu. Mais heureusement nzamba za malamu bazwa kimbano na bango. Na kosenga na président de la République kolongola Joseph Kabila na katanga azonga na kingakati. Tant que Joseph Kabila a la liberté, Kinshasa, Congo, tous en a problème. Alors, Nazamo Lobeli Mboka, Nazali leader d'opinion, Nabandi lit la 2003. Martin Fayulu Azalaki na mobile na Éthiopie. Na 2003, Martin Fayulu Azalaki te. SID, parti politique ya Martin Fayulu et bandi na mars 2009. Na politique naza aîné, grand frère, Kouloutou, papa, il y a Martin Fayulu. Aïe na politique na 2006. Quelqu'un me dira que non, azalaki na conférence nationale. Mais na consultation, tout le monde qui va chef coutumier, baza ba politicien. Président Yambaki na ba théâtre, na ba musicien, baza ba politicien. Alors, Martin Fayulu a bandi politique après moi. Mungana bandi politique na 2003, na région de Archibishop na 2003. Mais Montoloko la Martin Fayulu o ba vegle bazola ndaye ba yena politique na 2009 na mars. Asali SID na 2009. Mais la répétition est pédagogique. A Diembela qui na sima Jean-Pierre Bemba. Candidat. À la titre quoi Jean-Pierre Bemba. Asali publicité à Jean-Pierre Bemba. Igwe. Jean-Pierre à longue élection, ba mindele ba boyi. Et comme il babimisa gouverneur, il y a ville à Kinshasa, à cause de 40 000, yon moutobolba, asala na escom, asala ka directeur na escom, à cause de 40 000, à boyada bombole, à l'équipe de Konaye, mpangi, tribaliste. 2011, ndenge moko, 2018, candidat par procuration. Alors, Nathalie, na chronologie prophétique, na moni na 2023, la prochaine élection présidentielle, on la député, on la vivant. Nathalie na chronologie parce que naza prophète king surnaturel. Éclat prophétique est à la raté. Nathalie na chronologie prophétique 2017 Fachi président rassemblement. 2018 Fachi président IDPS.
2019, Fachi, président de la République. 2020, Fachi, président, vice-président Union africaine. 2021, Fachi, président de l'Union africaine. Il faut être un prophète pour comprendre. Na mboka na biso, tolobaka 4 langues nationales. Peuple congolais. Lingala, Kikongo, Chiluba, Nanini, Swahili. Président Liboso, Mukongo, Kasavu. Président Mibale, Mobutu, Mongala. Président Misato, Laurent Désiré Kabila, Moswahili. Et dans l'Ingénieur Sabana Congo, Bible et lobby, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Joseph n'est pas le 4e président de la République. Joseph Azali, président d'occupation. Laurent Désiré Kabila Azali, 3e président, Babomie. Joseph Aye, continuité, 3e président. Mais le 4e président, Moulouba. Donc, toutes les quatre langues nationales, Nzamba Saleli a président. Mais j'aimerais dire quelque chose. Dieu est chiffré, Dieu est numérique. 4 est le chiffre de changement. 4 est le chiffre de changement. À la création, le 4e jour de la création, Dieu créa 2 grands luminaires. La lune pour présider, je n'ai pas dit éclairer, présider les jours. Le soleil plutôt, pour présider les jours. La lune et les étoiles pour présider la nuit. 4 est le chiffre de changement. Les 4 lépreux, qui changement, tant Samarie qui a siégé. 4e jour, Yesoye a Sekwisi, Otobengi, Lazare. 4e président Mboka, même aussi Moki Mbangwa Lobaki a changé Mboka, a même Mboka na Kimia, c'est Félix Antoine Tshisekedi. 4 est le chiffre de changement. Changement dans la période du président Fechi et Kosalama. Je vous donne l'une des preuves. L'unique président parmi les 4 présidents, Azwaki Congo, a Pesson Maboko en Zambé, Atabo Bundisi et Kosimbate. Azu Congo a Bonzeli Nzambe Mboka. Et tu as salade. Kasabu Basala Ngote, Mobutu Asala Ngote, Laurent Désiré Kabila Asala Ngote. Mais Fatia et Kosalamo. Dieu est chiffré, Dieu est numérique. Je suis prophète naturel. Dieu est chiffré et il est numérique. Yango nazo senga na bana Congo to za bomoko. Bolanda lisusu Fayulu te. Fayulu aye na combat na 2006. Ngana bandi combat na 2003. Omoni nasala ba délivrance ebele na poto na bondela batebele. Bana poto soka za na mbongo kusomba drogue te akozwe essence. Omoni kaka essence atiango na poto akamoli. Azi sikoyo poto wana tie na zolo drogue mobimba. Mais imaginez-vous maintenant que Fayulu a sali 15 ans na ba compagnie ya pétrole côté kuna. Na mobile ba pétrole wana e BBC Fayulu mutu. Botika kolanda ye. Même les drapeaux ya Congo, bota l'interview ya Fayulu. Na takazo loba drapeau ekweyi. Eza signe prophétique. Drapeau boyiye. Et le but na lingi yote. Na boyiyo. Yo nani. Oloba de la part du pays. Le président se Fachi. Drapeau e boya. Nani Fayulu. Yao na mona cheni numéro nanga. Congolais nyonso alingi union sacrée. Dans la émission à parler, je ne peux pas indisposer ma famille. J'ai besoin dans un studio nanga, na baki sa matériel. Pour la sabino image oyo, il y a Fayulu azoloba drapeau e boyi. Batele misi drapeau, na drapeau e boyi Fayulu. Drapeau e boyi Martin Fayulu. Na misala mate depuis Congo e banda. Et nazo kama bozo landa Martin Fayulu. Batogoli bapine na bapolisi alobi na kokende te na kofanda ti bopesa ka bapine siga. Ça c'est quel leader politique? Mais non. Vous ne pouvez pas suivre Fayulu. Moutou, faut pas désintoxiquer. Jean-Pierre Bemba Gombo botogoli bapine na ye moutou comme ça ye zuye ke na ye. Ezala même Moïse. Mais moutazo le la bapine nanga mpiaka esali Martin Fayulu, il n'a plus rien. Mpiaka. Pena yu sabana Congo. Martin Fayulu, il a cherché, il a recoutana na Fachi 3 fois. Fachi aboui. Alors, baki na consultation nationale, bakutana kaka bangomi bale, Fachi abi, je te connais. Tozala kino na Genève, na lobi o vote ngai. Ngana vote yo. Yo ke osaleli kimpangi. Martin a envoyé des émissaires
Kwa kuta na fachi na constitution ka bango mibale fachi aboy. Na yambi batu nyonso yo yaka. Deuxièmement, à solo na président moko na pays voisin, je ne peux pas citer les noms de président ou dictateur, 40 ans, 90 ans, mboka na bango e bongaka te. Atindi président la fachi alobi na boy ayande na yambaka batu nyonso. 3, il a consulté 2 prêtres, moko na Belgique, moko na Kinshasa, akutana. Yango moboni asalaki interview kanda wana. Martin Cher azolu kwa kutana fachi na cachette. Kanda wana ndezo sala Martin a komi bilobela. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, Congolais tolingana. Premier ministre Koti, tokolinga ete na mbula oyo. Bande kona biso diaspora tolie saka mboka. Mais tout oyo peto mona mboka makambo changer premier ministre. Bande ko basali asali ba kwanga, ba pondu, batindi na libanda pe ya mboka. Vous avez 2 ans pour la kubumisa mboka. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Boche la biso batu lokola ba mendete na gouvernement. Tinaki na outo koksi 44 ans. Tout ça, la besoin de une nouvelle génération, il y a bateau batangi, il y a bateau bazaba mayele. Bakasik, il y a perdre Toboyi. Le premier ministre n'est pas membre, il y a Obabengi PPRD. Non, Azali, membre, il y a PPRDT. Azali, membre, il y a parti politique Avenir du Congo, il y a président Dani Banza. L'un des ambassadeurs itinérants, il y a président Fachi. Bande Konangaï. Je suis désolé, il y a un monde qui a soutenir Mouto qui appartient au passé. Nathalie, la chronologie prophétique, la moni Mouto Azate. Donc, pour l'anelo, na yaki pour na koyeb sabino ete, Congolais to lingamboka, bozala na katoya to sangana biso nyos na union sacrée, bande ko ya diaspora botika bilobela lobela, biloba lobate. Namona jamais Rwandais ou Hutu azali contre Kagame asalaka bémission lokola bino bosalaka bémission. Namona yango te. Botala na États-Unis, Trump républicain a ko détruire Capitole. Même bandeko na ya ba républicain ba telemela ye. Capitole ezali symbole national. Ba telemela Trump. Capitole ezali symbole national. Mais ndeko nanga kobundisa mokonza mboka ezali péché politique tanga na 1 Pierre chapitre 2 verset 17 babundisaka moto nzambe atiene esika te. Fachi est le président de la République. Oh non, rejoindre résistance. Bako rejoindre résistance na pays étranger. Ngwanda, le père de la résistance, faux et archi-faux. Le père de la résistance, c'est l'archevêque Coutinho en 2003 à Paris-Cois. Il ne faut pas falsifier l'histoire. En 2003, archevêque Coutinho na Kinshasa, sauf le Congo, 2003, Nano Azalaki te Martin Fayulu. Nakuta na Kisasa, nakuta Franck Diongo, nakuta Gabriel Mokia, nakuta Christian Badibanga Koufa, nakuta Jean-Claude Dufouemba, nakuta Martin Fayulu n'était pas là. En 2003, Arouti n'Éthiopie. Donc, Boyako Nazali est né, même dans la politique, Naza papa et Martin Fayulu. En politique, je suis son père en politique. Moi, je suis la bandit politique en 2003. Il est en 2000 combien 6. Il a trahi Jean-Pierre Bemba. Il a trahi le papa Etienne Tshisekedi. Il a trahi Bato Basalaye dans la Mouka. Aza moi n'est pas nanga. Nous avons délivré, sauvé la RDC. Avec le colonel Mississippi en 98. Avec le colonel Paul Mavinga. Force Azali, force spéciale. Avec Freddy Omanga. Bissomine, en 98, Tosali Moussala, général Yav, commandant la première région militaire, Nakankokolo Akamwe. TD, c'est-à-dire Azali, colonel et service à renseignement, il est à Kamwe. Mais Tilelo récompense les athées. Et ça, continuité à l'affaire de l'État, dans le président de la République. Colonel Mississippi, ça dit 20 ans à Pamba. Colonel Paul Mafinga, soldat solo, commando ya solo, a sauvé Mboka Kinshasa. Ngana Freddy, to beta masolo, naba na njili. Yango monaki makamboni lekaki. Bakwande boyoki yango.
Joseph Oyokiango, Kagame Oyokiango, mettez ça sur Internet. Kagame Oyokiango, mettez ça sur Internet. Kagame Oyokiango, Bolia Pau Boleka Mbeka Bokachwa, moi et Freddy. Service à renseignement. Alors, pour l'année, on a ici, ce qu'on a dit, comportement, l'ingratitude des alliés, comportement à Martin Fayoulou, la haine des mentalité à Martin Fayoulou, trahison et sa identité à Martin Fayoulou. Alors, Martin Fayoulou, le long d'abord, arme, on a mis ça qui vendredi passé, on a béni arme non conventionnelle. Le long d'abord, c'est arme conventionnelle. Tika, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Kimia. Tika, président de la République Kimia. Soko zongi lisusu, na obimisa ba arme morte. Et vous allez regretter. Dans le cas qui a vendredi, na Bolanda qui na lobi ba libasa la rébellion na Katanga. Bomoni angote. O esalamaki dimanche. Na lobby, Kunda Batware alingi asa la rébellion. Président a dépêché conseiller spécial François Mwamba na Rwanda te. Toujours qu'il y a une diplomatie. Ceux qui ont quitté, pièce contre pièce. C'est François Mwamba qui est pour la non. François Mwamba qui est pour le président Landakanga. Le service à renseignement est Landakanga. François Mwamba qui est na Rwanda pour la petite information dans Mboka. Dans le lobby dans Mboka qui est Keba, balingi ba attaquer rébellion na Lubumba na Katanga. Bomoni est les gars qui dimanche. Na kanga bulletin de vote na 2011. Boye biango. Ba na sala combat ya munene 98 ce qui Congo et Kouya qui villa ce qui capitale de Kouya c'est la République. Tango ba bazo koya ba rébellion ba afdel ça koya. Président maréchal Azalaki. Na 98 ce qui ba kanga capitale. Mais l'histoire des alliés ndenge mosusu. C'est grâce à ces 4 personnes. Le colonel Mississippi, le colonel Full Commando, force spéciale Mavinga, Baboyi, Kopesa grade Poisa Mukongo. Et j'en profite pour demander au président de la République, na armée, Réi, et Zarana Lingala, Barwande, Bakomisa, on a choisi. Bazongi sa Réi na Lingala. Bazongi sa Réi na Lingala. Le président de la République a nommé Premier ministre. Bolobaki, Premier ministre Yangwana, gouvernement Zobima. Bateau Sekei. Boya, to sangana na union sacrée. Bo benga ngai. Bandeko nanga, numéro de téléphone Yangwana. To sala, biso to dingala na li pré, nazali, porte-parole ya union sacrée na diaspora. Pena ko senga na bandeko nanga ba Congolais. Nana besoin de matériel, nana besoin de studio, nana palais zanda comme mutu. Nana besoin de matériel. Na lobaki na bino ke interview à Martin Fayoulou, azolo ba drapeau ko 4 fois. Mais na balancer bino élément. Mais na lekisi matériel. Manque matériel. Numéro zawana, ndekoza na bonne volonté après émission na kufongola yango. Au benginga na somba matériel na lobby pièce contre pièce dans l'excès divino. Et dans le Senga, le président de la République, José Ntsele, oya yibi mbongo na ministère de finance, bomeka ko chayete na gouvernement oyo. José Ntsele a koseli maka atindi mutu. A koseli la ministre Akasia Makambo Bolobaki 4 milliards, il y a eu 1 milliard et demi. Mais non. Ce qui est économie en mboka, na COVID-19, est stable, c'est grâce à ministre Akasia, n'a pas collaborateur d'ailleurs. Ce qui m'a pris flambé à ma pris salamité, grâce à ministre Akasia, n'a pas collaborateur d'ailleurs. Et à cause du ministre Akasia, n'a pas collaborateur d'ailleurs, Bakanga 7, va découvrir plutôt 7 ports fictifs. Il y a Joseph Kabila, c'est la ministre Akasia. On ne change pas l'équipe qui gagne, très cher président de la République. Le ministère de l'économie, c'est le ministère mère. Le ministère de l'économie, c'est le ministère mère. Assali Moussala est mon ami. Ministre Akasia, Assali Moussala est mon ami. Dollar et matité. Prix à biloko et matité. C'est le ministre de l'économie. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bande Konangaï, Naza à votre service. Numéro dans téléphone Yangwana na contact
Nous avons besoin de matériel, c'est pour acheter le matériel, tout ça là, matériel. Mais il y a mon très cher président et les membres de l'IDPS, joyeux anniversaire. Bon conserver le pouvoir. Ne pas nommer n'importe qui président du Sénat. Le président de la Sénat doit, le président du Sénat doit être un membre de l'IDPS intègre et fidèle. Chikicha, chikicha, cha cha. Chikicha, chikicha, cha cha.